partout tozali kolanda biso na kati ya Ediba TV mwana mboka Congo pe Ediba TV mwana Congo. Toza na ba chaîne mibale oyo esalaka mosala na bino ya kopesa bino toujours ba information kitoko pe ya kotambola pote mpona koyela bino masolo oyo eedifiaka peuple de Dieu pe patriote congolais oyo azali na kati ya politique ya mboka na biso. Koyeba makambo nini ezali koleka na mboka pe koyeba makambo nini ezali koleka pe na diaspora awa na kati ya Afrique du Sud. Lelo micro balader na biso na kati ya Ediba TV mwana mboka Congo etambolaki partout pote ezola bino mwa keke information awa na kati ya Afrique du Sud. Pe totambolaki mwa moke koswana bandeko moko tosurprenaki bango na kati ya misala na bango mpona botuni bango makambo ezali koleka na kati ya mboka oyo mpona problème ya Dudula. Dudula elakisi groupe ya bato moko basala mpona kotia ba étranger mal à l'aise mpona koboya biloko nyonso ya bango étranger akoki kosimba te. Tel que natangaki yango na numéro 1 oyo elekaki na émission to oleka mikolo to oleka mibale. Étranger ana droit okende hôpital te soki abeli. Étranger ana droit ya mwasi ana droit kobota te awa na terre sud-africaine. Étranger ana droit kosala te. Étranger ana droit ya comment dirais-je, ana droit eloko moko te na kati ya etonga oyo ya Afrique du Sud. Soi-disant ba étranger baza kobotola misala na bango, ba étranger soki babeli bazosature ba hôpital na bango, bapesaki bapoint na bango ebele oyo bamboka nyonso bayebi epai wapi bayimboka oyo bavandi na kati ya Afrique du Sud ndenge bamaltraitaka biso. Alors biso mpe micro balader na kati ya Ediba TV ngai moko papa Edi Munganga spirituel pendant la journée nazalaki sur le terrain kosillonner quelques jeunes oyo nazwaki mpona kosololi na bango likambo etali Dudula. Na mokolo mpe alobi tokotambola lisusu kobaluka mpona koyeba nini tokoki kosala mpe message ekoma pa ambassadeur na biso John Yankeo oyo azali motindami ya na kati ya Afrique du Sud pa tata mokonzi ya mboka monsieur Antoine Félix Tshilombo aza représentant numéro 1 na biso awa ayoka bayimboka nde bali kolela bana besoin bazonga biso bali bazonga Congo basusu bali kotrouver bamoyen oyo baza susu safe te na sécurité te na kati ya etonga ya Afrique du Sud. Même ngai moko munganga spirituel tozali na bitumba oyo ke soki ozwi meme locataire uti na ndako na yo akoboya kofuta ndako mpo azali mwana mboka. Likambo oyo bayimboka botala biso bolandela yango na bokebi mpe na bwanya bobenga biso na banimero oyo ezalaka affiché toujours na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana mboka Congo pe chaîne na bino Ediba TV mwana Congo. Mingi na kotanga mpe nimero wana po bayimboka mosusu bazwa ntango ya komona nimero te nimero ekozala affiché bazobenga o lisusu ope aza kokoma na place ya commentaire pesa biso nimero na biso ezali 0027 65 21 28 040 0027 65 21 28 040. Okozwa ngai moko papa Edi Diba munganga spirituel tokosolola à longue pe à large tokolakisa bino ndenge nini bokoki kosala mpona kokutola bacontact oyo ke epermettre yo kozonga na Congo soki olingi kozala na yo safe obatela bomoi na yo. Trop c'est trop. Bayimboka toke susu na molai na likambo oyo ezali kotambola na kati ya mboka na biso Congo oyo bakangaki mwana mboka na nkombo ya Monsieur Constant Mutamba oyo azali na likambo ata moko te me bayimboka oyo bazali na mitema mabe bakoselaki likambo ke ayibi 19 millions mbongo wana eza na banke ntina kino moya lelo me moto asali makambo nyonso wana ezali moko na kati ya parlement oyo azali président ya parlement na nkombo ya Vital Kamerhe. Lelo oyo assemblée générale badepute nyonso batelemelaki likambo oyo
pote baye komona ye président ya assemblée azali moko ya ba M23 ndenge tosoloba na bino kala na kati ya Diba TV bazokotisa pétition ya kokweyisa manda na ye akweya pote bazwa président mosusu mingi babengi ye rwandais mingi babengi ye burundais mouchard na kati ya bakongolais oyo lelo bitumba ebele toza kobunda ye azali moko ya singa ya politika nambe na Kagame kopesa bango bainformation na makambo elekaka na kati ya mboka na biso mpe kokweyisa pouvoir ya tata mokonzi ya mboka mese Félix Tshilombo tokolanda yango nyonso awa mpe bokozwa video ya moko na biso na kati ya Diba TV na maître Shogun oyo azalaka moko ya panzisango na biso na kati ya Congo Kinshasa bokomona video ya badéclaration ye papa episaki sur likambo ya Constant Mutamba mpe ya Vital Kamerhe mpe likambo ya Dudula oyo ezali kosala biso pasi tozwa spot publicitaire oyo ebongo tokota na mozindo ya ndenge micro baladere etambolaki na kati ya Afrique du Sud et bongo tokoleka na ba vidéo ya ndeko maître Shogun Chimbao. Dans le Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na ye liso liboso na bino mpona osenga bino merci na bao baosoutenir orphelinat chez la Mwanda nzambe alola apambola bino tozomona baeffort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda nzambe apambola bino na ye lisusu liboso na bino mpona kosenga bien aimé bokanisa bana wana na bilamba bokanisa bana wana na kolia bokanisa bana wana na minerval bokanisa bana wana na basoins médicaux nzambe ya kozanga te kopambola bien aimé oza na posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda nzambe akozongisa bebela kopambola bakoko na yo akopambola mpe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. asinga yango te ongele ba $17 nakosala mbala moko transfert na compte na ye bien aimé bolamu efutaka kosalisa efutaka lelo naza donc nazoyebisa bino nakoluka makambo nyonso awa te nayebisaka nzambe ke nzambe eteyebaki ke sala bolamu lelo lobi eutaka yo atémoigne yango ntina télévision alobi nayeba kosomba eloko na moboko mwana moto apesanga mosala ya epa na bango babeta ye alingi mpe babeyani na ndako me alobi na osala te mpo nzambe alobi pesa mwana mwasi na mosala lelo nazobenefisi na bagrâce ebele lelo nakosoka motuka na motambo na motuka ya mboka fami ya papa na nga te ya mama na nga te ya mobali na nga te ya nzambe asala miracle consolation ya mbote baye balandi biso na kati ya chaîne oyo Diba TV oyo ekambami na monganga spirituel tobengi tokotolo na bango papa Edi Diba toujours na cadre investigation nde nalobaka na bino ke toali bajournaliste oyo totambolaka parci par là mpona kokutana na bayeba na mboka mwana mboka moko tosurprendre ye na esika mosala na nkombo ya Ronique aza na mwa moke akoswana na biso dans 3 à 4 minutes ya koexplike biso baréalité oyo azali koleka na kati ya mboka oyo toyoki esali biso mpenza esengo mingi te yango tolingaki tosolola na ye na mokuse mpe na molai Ronique azali mpe artiste musicien oyo abetaki po musique na Congo bokodécouvrir ye awa na baparole na ye oyo akosolola na biso awa ezali na esika na ya mosala nde toujours na cadre investigation na biso oyo Diba TV etambolaka etamboli eye kokutana na ndeko Ronique sans plus tarder tozopesa yo micro oloba mpe orépondre bayimboka na mokuse mpe na molai Ronique bonjour. Oui bonjour molobeli ya mboka Congo. Bonjour. Nasepeli makasi kozwa yo mpe kokutana kopesa biso mwa ntango mwa moke tosolola po te bayimboka bayeba nini eza koleka au juste na kati ya Afrique du Sud. Question na biso ya liboso Ronique toyeba musala oyo ozali kosala na kati ya Afrique du Sud ezali malamu to ezali malamu te? Question mo malamu bon nako répondre nango ndenge nini ndenge ka balobaka kwa molobeli ya mboka Edi Diba donc na ndenge akayu kaka
ndenga kayu kaka po mboka ngo eza na difficulté trop. OK. Po vivre moi mukie moi bien faut ça na mukanda so ozwa chance kozwa mukanda. Mais so ozwa na mukanda pena ya malonga pena te c'est qu'il faut ozape makasi ka na kayu po vivre bien donc moi tout ça eza nango musala moko mapete kitoko pete eza kaka po to vivre ata ke mibali étranger to na mboka mopaya esengeli kaka yo vivre famille bien na Congo ozotali yo. C'est ça, c'est ça. Osali combien? Oui, osali combien de temps na kati Afrique du Sud? Ouais, juste 5 ans. Juste 5 ans. Dans les 5 ans, nous osalaka musala oyo babengi yango car watch libende. Ouais, dans 5 ans wana te nazalaki na sécurité, nasali pe bansa na club. Et na yo se retrouver awa na car watch na superstar. OK. Bayimboka toza kozongela ndeko Ronique donc c'est nomoi ba image moke ya mboka ngo Afrique du Sud bomona ka beauté nango yango oyo eza mboka moko paysage kitoko mboka kitoko makasi mais awa eza esika na bango musala nazola c'est nomoi paysage ya mboka ngo mais ba ndeko mingi la majorité sur 100% ba kolela ndeko Ronique le na kutana na ndeko Kevin bosala ka nepe place moko national ba ndeko musu ba boko pesa ngana lekisa bango na bilili te mais baza mpe baparent baza na bafamille na bana balabi kaka na mosala oyo nde bavivaka nango babi kaka na mosala oyo bamisusu basali ba 10 ans 17 ans bazovivre nango na bana misusu mpe kaka na mosala oyo bazongaka na bango Congo akesala mwa affaire na ye mosusu mpe na kati ya mosala oyo azwi mpe ndeke akei mpe mikili ya poto babengaka Afrique du Sud ezali poto ya Afrique est ce que ezali ya solo? Ouais, bon nakoloba eza poto ya Afrique te mais eza demi poto eza demi poto mpona Afrique ya mboyo ekoka na Afrique esili eza te ça tosala eza car watch yango mpe esalaka tovivre bandeko mpe bana Congo oyo baolanda nga baoyo bandeko na nga na famille na nga baoyo tu baliaka 1 franc 10 franc 2 franc na nga eutaka na mosala oyo bana mpe de bana Congo baotanga kaka na mosala oyo tobundaka toujours yango wana kaka choisa te ntango mpe ngongo ekoka tozonga mpe Congo mpo tosala makambo mpo tosala. Ndeko Ronique balobi tata mokonzi ya mboka aza kokoka mosala te epai na biso na Congo mais Antoine Félix Tshisekedi eza makambo ya solo to eza makambo bon na temps normal bon nga mpe naza diaspora naza sur le terrain te mais ndenge tolandaka bainformation chaque jour tolanda nde mboka ekende etaki badiaspora bon akoka mpena mosala te selonga. OK. Azokoka mpenza mosala ngo bien te mais eloko na osenga ye abomisa barumeur ezoyake aza na bakale ebele ya ba M23 baza kokale ye baza kotya ye mpenza bakale makasi lokola Hippolyte Kanambe na Kagame tokondane nao mingi te parce que balobi ke topesa nao ntango na ntango to ndenge to eza ya solo eza mpena bongo po bitumba Congo biso tu toyebi depuis biso kuna tobotami te donc c'est Rwanda mais c'est Kagame azala da biso tobotami mpe te aboyaka déjà Congo donc si le lazo mbeka Félix donc c'est ça totika na mituna mibale totuna oyo eza très important mpona bayimboka bakotala biso na kati ya chaîne oyo balobi Doudoula likambo affaire Doudoula eza kodéranger baétranger mingi awa na kati ya Afrique du Sud est ce que ezali makambo ya solo to ezali makambo ya lokuta balingi te bosala misala na bango balingi te bobeli bokende bolopitalo bakobengana bino balingi te botanga bakelasi eza bongo exactement donc makambo to ekomi na difficulté bazolinga te donc yango mo tokolela mpe kaka mokonzi ya mboka atika biso te mpo batalaka mpe likambo ya diaspora libanda ko eza mpena mpasi to balingi te balingi biso te na makambo ebele bazokase balingi eza te tosala te tosala bango mais nayebi kaka kita esimba mokonzi ya mboka koleka biso mpe atake badiaspora. OK. Et puis question nini ya suka oyo tuna bayebisaki biso tozokosola ndeko Ronique ozalaki artiste musicien mpa na biso na Congo pourquoi pas en Afrique du Sud obeti musique te parce que na solo na bacongolais mosusu baza bamusicien lokola ndeko Rigotier Niati aza na Pretoria aza na groupe na ye apetaka musiki makasi pourquoi pas yo mpo obeti musique awa na Afrique du Sud te ozosangisa mpe na bamisala awa mpo okoka mpe kobénéficie na moke ya mayele ya mosala no ya musique eloko nini ezosala mpo osala yango te ntango nakomaka Afrique du Sud namekaki mpe namekaki mpe eloko yango mais namonaki
vraiment moi tant moke oyo nasali wana kaka na miziki yango embuyaki nga mwa moke ebebisaki bacalcule no ebele ebebiseli nga mwa bacalcule ebele donc elekisa nga aire naosala eloko te aire mo famille na nga mpe ezolela obeta concert mpo ozala na mwa ntango eloko moko so mpe concert eza te olandaka bato na basima lorke nayaki apona luka naolekisaka te mais on dirait baninga oyo baza na Europe nasolo na moninga moko aza na Europe ayebisi nga azalaki mpe na Afrique du Sud kuna okobeta no mpe kayu ozosala no mpe na mdule ondre fo ozala na programme okende ka Europe to ozonga na programme Europe eza obligé foka miso emona mais déjà Afrique du Sud eza Europe oyebi ke mboka ya kitoko makasi yana bakwe moko etelema te France même Belgique etelema te ndeko Ronique maloba nini okopesa na bana mboka oyo baolanda biso na minute oyo na kati ya micro baladeur oyo ekambami na papa Edidi bamonganga spirituel oyo message nini okopesa na bana Congo oyo balingi baya oyo balingi batikala na Congo to baya kovivre mboko na kitoko nango to fo baluka mpo nayebi ke bamisusu difficulté ezalaka na motu tu te bamisusu baza na bango très bien oyo nazola bango semaine passée baza très bien kaka na kayu oyo moko alobai na ngai eza ça dépend ya site oyo kwei nde peut-être okozala na difficulté mais soki okwei na site moko eza na mbongo ebele ça ne sert à rien olela mpo ozonga même Congo conseil nini okopesa bayimboka na Congo bayimboka na Congo bandeko na ngai donc eloko nakolobake oyo aza bien na Congo azalaka na Congo oyo mpe aza bien te na Congo so possibilité eza ata ya Afrique du Sud yaka nano po chance eloko pamba nde balobaka nga nango ya mpe nasali 5 ans boye no nazwi te mais yokoya mpe boye 2 ans mesi makambo ndeka ezala mais Congo totika yango te diker tozala na kati to tozala libanda biso to tozala toujours bomoko po biso ekende pena liboso po yango ndeka nde ezanga bomoko wana ti na kati ya baparlement baassemblée gouvernement na biso bomoko wana so eza esalaki mboka na biso pena tucha tukwa mpe mboka ekende liboso. Ok ndeko Rodrigue merci oza na bato nini okopesa bambote ndeza bato benga badédicace chéri na wana na kini mpe mama azali awa mwana nanga sir dia botamba na komai awa sir dia botamba mwana ngai donc napesi mbote na Shadrack Botamba Elize Ndobasi mama nanga napesi mbote masa nanga Eliote Mondobe masa nanga Playboy mwali yo na kini wangi na komi nini na komi na Kingasani na pena mwana ya Kingasani changu Ediba TV tokomi dana 2 personnes baza na kin oyo baosala mpe bachaîne bazolanda bato totravaille ensemble oza na monga fula mosusu mpe aza déjà na ipen bokaka na ipen na ma campagne donc c'est que tokopanza yango plus ekoma peti na Kingasani donc merci ndeko Rodrigue tomonani merci beaucoup papa Edi Biba monganga spirituel kitoko na sepeli bye bye. Ya mbote de partout bozali kolanda biso na kati ya chaîne na biso Ediba TV mwana Congo ekambami na monganga spirituel tokotolo na bango lelo na mokolo lelo toyambi moko ya bana mboka na kombo ya Kevin Kevin ye akosola na biso moke kaka oyo eza koleka na kati ya mboka oyo Afrique du Sud. Bonjour Kevin. Bonjour Kale. Boni mboka boni misala boni makambo nyonso na mboka donc mboka Afrique du Sud tokoma de ba diaspora siko mboka ezaka difficulté bon eza Afrique makambo ezopesama bien te donc tokemba du effort donc toyebi te yango tozolela kaka biso toza bajeune toza badiaspora tokomi dao na mboka oyo toza badiaspora siko tozovivre bien te donc toyebi te position ya chef de l'état commandant suprême Félix sikoyo makambo azosala ndenge nini toyeba te mpe donc toyokaka kaka donc komi mokonzi asalaka mpe biso bajeune tozala together. Donc mingi totambusi micro baladere na biso na esika oyo toyei kosurprendre yo mais avant tozwa oyo totunaki yo mo mituna soki okolinga koleka na kati etonga ya chaîne oyo question ya liboso tozotuna yo boni Afrique du Sud misala eza koleka bien toza koyoka bato ya dudula baza koderange bino mpona misala na bango kotika mboka na bango bozonga mpa na bino
première question na biso yangwana. Deuxième question lobi que chef de l'état ayeba ke bino boali ba diaspora boali banda. Souci na bino zani bozonga mboka to asala nini apesa bino misala na pa na biso to ndenge nini. Bon biso to toyaki moko toyaki kwa na biso toyaki visite. Siko so ezopesama te. Bon, chef de l'État azali, ministre ya économie azali, atala maamo alobela ngo. Siko abuka na badaya mais toyeba te Félix azwi mboka mais mwana mboka mais asala pe mamuke peuple sepela. Zara atolela tala kale. Siko pona ba dudula awa. Baza ko chabino mupanzi likolo. Balingi ke country na bango to tika. Botika. Yeah, to tika so. Okay. You fighting so too much. So job, so we follow to job like free. Okay. So like that. Donc nengo zo sala boy on se retrouve avant matin. Était Isara Afrique, difficultés à makasi penda. Ok ndeko Kevin na si to kozongelo semaine prochaine pour toi kozo moi quelques questions na yo. Ba yimbo ko pesa bango bamboto ko pesa bato baza na Congo conseil nini ba Afrique du Sud ou bien bayati. Bayati aningi ya en bref na pousser bakoma te po eza mboka moko eza trop difficulté. Donc it's not good. If you come this kind so can dead. Okay. Never come so people so the accident. Yeah. No one. Do batika na pa na biso na Congo. Babundaka na magoda. Babunda na magoda. Na magoda. Eza mboka moko. Wa koya ifala ya na phone na ye, phone na ya uti na ngo Congo. So adinga sala business na ye donc. Like that. Wa ye pe beti donc na façon ndenge catégorie ya famille biologique esika yo opimeli donc so pe baza na makoki na bango tabo bandenge ezala mokisa se. Merci beaucoup ndeko Kevin micro baladeur et Diba TV le komona ona mokola lelo. Merci beaucoup. Tokoya kotala na semaine oyo ezali koya. Bye bye. Merci beaucoup. Allô ma fille. Ya ma fille. Bon maman kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman apika église. Alors naoki bien te. Tant bazo sengo bongo, yo tindi bongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire mike. Eza sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepelisanga. Banda maman koma na misunga homme de veillard. Kotali maman. O maman zo ngolo la bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là so moni maman zo ngisheni. Maman zo dia 3 fois. Tongo medi poko. Deko nanga elo musu sepelisinga. Misunga homme de veillard. Ko ebiba, o ebike bana courant zo kata. Soki esalika manœuvre pano ya temps bana lumière 24h/24h et puis connexion internet efanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise odie mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place alali wana afini bouton rouge docteur mbango ataka kati. C'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga Doso futi mbango nozo regretter te. awa tusu bien yango ezali baminganga bazosala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna abela te bazosala examen. En tout cas, ya masati emonani penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga. Emonani na misu te. Emonani bamboko na kopinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bako rendez-vous kana fin du mois. Na pemi. Non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema ba médecin 24h/24h. A continuer kuna ngana lopesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a comme il bati misonga. Babe. Topesi bino sombote balandi ya Ediba TV télévision ezalaki molobeli na bino Shogun Eli Dibala. Topesi mbote na coordonnateur na biso Dibanson Dibakape na Bantu Edi. Topesi mbote Kolo télévision Ediba TV. Mbote na yo sikozali. Lelo bana Congo bana mokili mobimba lelo yo Congo eza na impulsion totale. Likolo ya mutamba. Lelo biso to la mukira tongo lelo singela to kane bakokata likambu ya ancien premier ministre na biso ya justice. Yango tolobelaka bino mikolo nyonso na Congo mutu aleki kolinga Congo lokola nzambe azate. Vérité na Congo kati na émission na biso vérité na Congo ezalaka mensonge, vérité na Congo ezalaka lokuta, vérité na Congo ezalaka buzoba.
tomoni lelo sengelaki bakatela ye na likambo ya lokuta mpe likambo ya kokosela parce que ye abimisi likambo ya baliaka mbongo mpe balia bambongo ye alingi lelo mbongo wana ekóma na nzela ya bosomi mpo ekoka kosunga peuple congolais eza mbongo basinistre eza mbongo ya bato oyo bakufa ya barwandais na baugandais oyo kabila amemelaka biso baye kobunda na kati ya territoire na biso babomi bandeko na biso na Kisangani babebisi biloko na biso na Kisangani. Alors lelo mbongo wana depuis banda koya place ekendaka eyebanaka te lelo lokola Mutamba alobi vérité ke en tout cas ye amoni ke fatonga prison na mbongo wana pe en plus mbongo wana parti ekende mpe na basinistre baye bazali na ntina mpe posa ya kosalela yango mpe bakolo na yango sengeli basalela yango ekomi procès oyo eza mboka ya lolenge nini oyo mboka oyo eza ya Faci Beto mboka ya Tshisekedi mboka ya Lumumba mboka oyo bato babundelaki yango mpo vérité ezala vérité lokuta ezala lokuta me ndenge nini lelo vérité lingi ebongama lokuta bolingi bosongisa yango mboka ya Kabila mboka ya FCC eza makambo nini oyo biso totikalaka koya na barwandais te mpo baya kobunda na territoire na biso bato bayaka na barwandais ezali afidele mpe basilisi kotikela biso bango babotoli biso mboka bakotisi biso balkanisation estce bato wana bakoki koyebisa kolo biloko wana ayaka na bato wana babunda na mboka na biso lelo oyo ekoma bafutaka biso mbongo basinistre biso eske toza na besoin pene ya mbongo basinistre wana to toza na besoin ya bandeko na biso bakufi 6 millions botika Mutamba botika ye eza na bango te bato baluka makambo ya mbongo wana bato baluka makambo ya mbongo wana botuna Kabila nenga bomisaka biso bitumba awa na kati ya mboka na biso yoso mona un pays un état oyo eza souverain bato baya kobunda na kati état wana babundi babomani ale mbongo wana ekomi likambo bapoche ya bagouvernant na biso bakabolaka bambongo lelo moko abatomboli mbongo ne mpona koloba non et non mbongo wana epokende na baki de droit totonga ta prison sembola kotonga prison boyebi ezali ya kokanga bato basalaka mabe esengeli kotika tonga prison esengeli botika bapesa basinise mbongo na bango bolia yango mpe mingi botika mboka na biso botika yango justice na biso nzambe na ngai justice oyo ekozala kaka lolenge ebandelaka depuis 1900 ya Mobutu ti Kabila botika Félix abunda mpona kochange machine judiciaire oyo emekala kochange botika ba eni na mitema eni na motema aleboka kosilisela ngo na barankine na kati ya justice non justice elingi koloba vérité justice elingi koloba oyo azali na vérité ye nde akobika oyo azali na vérité te ye nde akokangama eza lokola bokangi moyibi akomi mutu malamu nde biloko ya justice na biso non moyibi aza moyibi bolobi vol nocturne vol pendant la journée vol simple vol qualifié alors ndenge ni bokobenga vol ekoma vérité te vérité eza vérité mutu ayibi esengeli akangama mutu ayibi fo azala sanctionné mutu abebisi fo afuta mpe azala sanctionné Mutamba abebisi nini Mutamba ayibi nini justice na biso emeka kotambola bien justice ezala malamu mpona Congo toyebisaki bino susu na émission na biso ya lelo tokolobela makambo ya doa na dialogue ya basango vraiment président Félix Tshisekedi azali président Eli président oyo azali Eli asalaka susu dialogue te ye na programme na ye ya gouvernement na ye na makambo na ye na gouvernance na ye il faut totika ye asilisa bamanda na ye agere asala makambo nyonso tu tomona ekofuta biso d'ailleurs eloko ezofuta biso dialogue bozoluka ya nini M23 mutu aya na ye Kabila aza kote kuna akoyebisa bandeko ne barwandais te tokende totika makambo oyo basango bakokende koyebisa Kabila te zwa bato no oyaki na bango zonga na bango sikoyo bozoluka dialogue na Félix po asala nini bakabola bato wana su baposte tobanda 1+7=4 ndenge elekaka tosala conférence nationale souveraine awa tina ndenge Mobutu akufi solution ezwama pe te kaka bino basango bolingo luka su likambo badialogue estif na opposant nini opposant Kabila Martin Fayulu azalaki candidat tomoni na candidature. Voilà des retours na kata chaîne na biso Ediba TV mwana Congo pe Ediba TV mwana boka Congo bolandi bino moko ba spectacle oyo makambo nyonso ezali koleka tanke
ba journaliste autour ba katwali ba journaliste ba il y a investigation to kitaka sur le terrain pour nous investigation il y a makambo moi mike na pesi no ka le deux vidéos mais lobby ou bien si ma lobby beaucoup moins ba vidéo et kozala ebele pour mosusu tozoki tango ya ko sala ko bongisa yango te pour na ba imboka o bala na sona ka chaîne panza chaîne oyo partager aimer lokola fiston papa français to bengi Kabwena ndenge musala salaka pe a soutenir la chaîne oyo financièrement na makambo ebele sala pe lokola ndeko o to bengi les grands humbles Dadi Nitou Davra kana benga mingi bongo 15 des parisiens ndenge asalaka sala lokola Simplice Umberembere oyo lutonadio na kati ya ville ya Montreuil bango bazali kolakisa ndenge bazali kosala mosala na kati ya chaîne oyo Ediba TV oyo eza koyela bino ba masolo kitoko ba message kitoko na kati ya émission to bengi to solo la yango pe na kati ya émission to bengi le marteau sur la table. Pona mokolo lelo to suki awa to mona le biso na bino na lobi suki Yesu Masia azongi te. Mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotindaka mbongo na bafamille po ete basombela biso balopango na nsima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada ya France ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora okomikolo lopango ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit eza pe ya promotion sala na lombango benga biso na banimero oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140 mpo na baterrain na biso eza ya kobangela te leta